bato o bazo conduire mutunéraire bango mo bazanga ba succès ota misé mo bazanga succès mukolo bazo conduire mwana batunéraire amsa leki mwana na leki na succès azo conduire une erreur que yo adversaire no eza wana te utika fali pour baza déjà meilleur na minute na mboko na biso to na concurrent to leki fali poupa soki innocent le lor oya akokoma na makambo na ye c'est musunde bazana soto tie bonga 3 ans après awa ba kombo esili balali ba comme le quoi ba c'est le wa ki teka mapapa na château rouge ko ki version non peut to ki version famille Mike té to c'est la to ka version famille Mike to ka da version ba loba bon Yvette lekina famille Mike té Yvette za petite à mon prima aza petite à mon prima ba melaka ye soki muta yoki ngongo moto ba melie petite à mon prima ya malili voilà atika biso makele zanga tina wana biso to yebi aza petite à mon prima to zela ba famille Mike ba ya ba réagir ba pesa biso ba vraie version wana te royeba vende tinga na okondane nga Mike te pona minute na okondane ka peniel pona moni non na yoki version Mike te parce que je pense pas papa mon rota olinga la na vie ya bien ala na climatiseur ala na mbeta minene azota mona mituka bien bana ne kuna bazana ba malade d'opération faut ba opérer abim sambongo te je pense pas. Et surtout na yoka émission et moi le bac nga point faible na ngeza bana so lingo mona liboma na nga na tiaki bonzambe na nga pa toucher ka mwana na nga so mutasa lo ba bongo na ba émission ale le longa na ko condamner pour s'occuper mwana te 6 millions nini 2 millions de vies ça se fait pas oh écoute mi Dieu là nzembo bana bitendi poto nzembo ote ko betela papa na biso wa pembe wa sara na rotana o comprendre nzembo wana abeda shu voilà nzembo abeda chose aka kitoko soko yo kango fandi pende au sentir que oh pena nzembo za pena na kunga na ngwa to koti na boîte robi nango mais etika ko kokisa pas même 700 000 vies ezate voilà pour dire que nzembo oyo eza ba vie ya kosomba mwana salama te ngana mona ki ngana par na ngane na zola ki on a mona ki zaka façon penel ngaka nuire Mike. Vous comprenez? Parce que ton peut te monaki et comique et lobby Mike a bien arrêté pour nous y santa bana bien arrêté pour nous y mais Mike tant a bien qui a vu capture et y a pas pelle manqué à exposer sur Instagram na pour pas mona on est ingénieur c'est que aux sagesse vous comprenez pour que Mike pas bien qui ceux qui parrain et ceux qui n'a qui récupérer bon so inde nini y la fille à boya qui et tout pour Mike a bien arrêté qui passe santa bana on a raison te il y a eu pas beaucoup comme bon na pomade awatoza na pomade awatoza les moi c'est la vie okuma on est osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatoza soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais Nabantete Yamboka Congo Bokeba Nabirat. pour la province Sabamolais, Mpenge Sinapetolo Sumba gamme ya pomade Awatoza Massé Yambona ma partie on y vimba. Si ma 3 mois on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza moi ça n'a pas connu qui bokon. La pomade Awatoza. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Je dis merci à tout le monde, merci à notre site qui est Lenga Congo, merci à Tracy Mbelenga Pro et merci aussi à Grande Dame Glody Diasuka et merci à moi-même Mathieu Boncher. Donc je suis là toujours avec votre émission PC La Plus Plus et merci à tout le monde. Aujourd'hui Mathieu Boncher face à Moura de la presse, on va parler des dossiers Mike Kalamba et notre sœur Peniel, donc dossier en Oizoloba Mama trop par rapport à affaire SOS $12 000, mais c'est Zoama Kinango, mais Batubazolo Belango moi trop et pourquoi pas to citer un dossier innocent, Tozolo rappelez moi trop, innocent Balou, mais en tout cas félicitations pour votre chanson Bolandi, ce qui n'est nini Bolandi.
Donc, ils ont ça bien habitué la Batunion. Mais pour bien commencer encore cette émission, j'ai dit merci beaucoup à toutes les belles nanas de Paris, Londres, des États-Unis, Canada, Ottawa. Vous êtes en train de suivre cette émission avec 001 Full Boss, Mathieu Bonché. Donc, je suis là, Mathieu Bonché, 001 de la presse congolaise. Et je dis merci à tous mes partenaires. Donc, merci à Léa Dimbi, Maman Sociale, depuis Ottawa. Merci à vous, la Canadienne. Merci à Jean-Paul Zouzi Katoumoua, papa na Samuel Katoumoua, depuis Ottawa. Merci à Angèle Nyota, mère de 4 enfants, Madame Ngoy, toujours belle. Nicoletta Ben la Lyon, respect à vous. Merci à la joie Amado Pichuna. Merci à vous. Merci aussi à Anita Apula, maman sociale. Sam Kunku, les nécessaires. Merci à vous parce que vous êtes toujours nécessaires dans notre vie. Et il y a Aimé Kunku. Et je dis merci à Kingston Sono, les boss depuis Lyon, sans oublier Alfred, Daddy, Misaka. Toujours très nécessaire. Mathieu Bonché. Merci aussi à Alain Swag. Hein? Alain Swag, donc toujours dans nos cœurs. Donc je suis avec Moura de la presse. Moura, santé boni. Ouais, ça va, bonjour, bonsoir. Maintenant, ça va, on a vu sur Internet, ça va brancher. Il y a Elenga Congo. Je dis déjà merci à Glody Diasuka et à Tracy Mbelenga Pro. Merci à maintenant, ça va, Elenga Moura de la presse. On a monté directement Maître Plein. Milanga Makofi Arnaud, donc voilà. Babi boîte électrique, merci à toi. Sandy Viminé, donc voilà, Grèce t'appartient, mon Konzabile, Léo Casserole. Un grand merci à Garçon Bidalir, Yamina Talouafa, Baoba Bazol, le sénateur, Yamirem Ouete Bastar, sans oublier Zizi Nalé, ma maman, na Voldi, Nathalie Babel Pelayo, Penabato Soza branché, scotché, na Aero, donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Moura de la presse, Lelo Tomonakin de Gonabiso, Eliane, et Peniel Pito, Azoro Lela Tro, SOS, dossier $12,000. Et Peniel Obiso Toebignon, moi si à Pasteur Mike Kalamai Atabaka bwana biso stoyeba kazaki mwasi na ye mais le dossier commis Mike Kalamai a un dossier sérieux avec Peniel. Est-ce que izalaki kaka il faut qu'on a Peniel à la télévision à solo la dossier yango mais avant to kotana no wana tango yoga ki Peniel otoyebi mwasi ya Mike Kalamai azolela $12,000 au moins azobela d'abord ça qui bon. Bon, na lobaki yango déjà tobo ite ce mois nazaki maladie et sengaki lisolo ya entre deux familles qui na place comme na ba niveau ekomela ki on a parce que toyebi Mike Kalamba eza muta kombo toyebi pe Peniel par rapport pe ndenge déjà ça ya na ba vitesse ça comme muta kombo famille pe déjà eza na kombo par rapport à moi na bango Peniel toboya ki siko makambo o ya salaki ya kozwa photo moi na ko exposer pour na kosengele OS soki OS wana SOS wana donc voilà toboya ki yango parce que ezalaki wana ezako nalobaki yango na début ezako nuire na carrière à mobile na parce que je pense pas que Mike Kalamba est place à ça à cause de $12,000 pour traiter moi na parce que Mike Kalamba ça par rapport au PK ba musala na ye par rapport à activité na ye azana ba mituka na ye azana mandako na ye OK soki sengaki likambo ndenge komaki na ba niveau wana alingaki a chatelo au moko angé pour na koteka pour na obikisa santé ya mwana na ye et voilà ye azaki pressé à kolekisa photo mwana pour na kosenga lisungi na basunga ye nde to konanaki akangu na ye azana mituka na ye akozwa pe mituka moko atengo angé pour na mwana na ye nde to konanaki acte Peniel la salaki parce que na obaki ezako nuire na carrière à mobile na ye tellement azala susute alingi toujours kokende ko ça elo moka pour na ko nuire ye pour babe mutata za mabe na ye azape na babolamu na ye mususu ozo comprendre mabe ka te ko leka babolamu ne bela azape na batuna sala babolamu azape na batuna ye o pe ba yaka pona ye pona kosambela o am su babongola mitema pe pona Mike Kalamba donc voilà yango na boya ki na betaki sete na eloko wana donc voilà bato bele ba sepela ba bate comme Mike qui par moi na te asala raboete yango na sengela ki bongote sengela bongote parce que ndeto za raboete tout ça ba famille to na ba famille likamusu soki yo koki ko gérango te oko tike la famille ebinene ko sala bako ko sangana entre les deux familles ou soit pe entre les deux familles pété famille ka ya Peniel bako ko sangana pe et comme nata ke ba opérer moi na kawana mutu no sozanga na msambo ko na pona ko tcha donc voilà famille nini oso mona ki bozala moi personnalité bondi mabaki no sengela bino lisungi libanda pona ba opérer moi ça la mate ngana mona ki ngana par na ngande na zola ki on mona ki zaka façon Peniel ngaka nuire Mike. Vous comprenez parce que ton peut monaki et comique et lobby Mike a bien raté pour nous santa bana bien raté pour nous mais Mike tant a bien qui a vu capture il y a appel manqué à exposer sur Instagram na pour battre mona on est ngela que aux sagesse
Vous comprenez pour que Mike pas benga qui qui parrain et ceux qui n'a qui récupérer bon so ndeni y la fille à boya qui et tout pour Mike benga kata qui passe en tabanate on a raison donc voilà on a condamné qui acte wana acte na vraiment na condamné qui en carrément nazaki vraiment d'accord na ngote pour na acte wana kiti sto mati peniel ko kiti ça ou pas et baby c'est la personnalité na moro on comprend parce que ça déjà moi si na minute oyo à peine temps le quoi si va divorcer na Mike à peine temps à lukape muto balaye on comprend azaka wana te pour enfant na réseaux sociaux pour exemple mibali muso a étudier pe moi ça tala bo moi sango déjà mobala liboso sali bo bonga nga na oya na sima on sanga ndeni pour moi si oyebi ko se réserve pour tout monde pe ba maman muso ba kabana mibali na bango et si la pe suit et beta maratuku to ata na nzela te ata na ndoto na pe ya te ata li solo na ya te on comprend abi batela pe personnalité na ye déjà makambo oyo Peniel azo sala wana mobali mususu o aza vraiment mobali wa raisonnara alors banga ko ya ko s'approcher na Peniel on mona ka ke so lelo likambo kwei fio akosangelo ko asali mwa mobali oyo ozo comprendre parce que babiso za na raison batela raison no tina suka ko perdre en côté o Peniel a commencé à lelo ça ko perdre raison azala ki nango bo tout le monde azaka pour Peniel tant likambo wana ebimaka tout le monde azaki pour Peniel pour tout le monde ba axe ma bio eleka na ndako wana mais lelo makambo Peniel a commencé sala na komo mona ndira komo ko kena ko perdre raison donc voilà. Mais si on va te belé pe balobi mais pasteur Mike neni nié père ozwa moi si aboti si Peniel nenga za bongo ezo soya nteke moi si mutu moi azio libele telema azio le la caution libele aboti bana mi bala tiki wa bongo yango peut-être ezo tinda ya sala peut-être oyo ezo sala wana ngana loba ki bolingo bat bakota teza bat belé bakota mahambo wana bolingo bat bakota te parce que tant bazara ba mbale na mbetu makambo ba basala kanga no to salate monsieur là comment ça Peniel lelo et ça monsieur bolingo azo raisonner azo akawana on comprend pour je pense pas que Peniel la minute so Mike a Cape en États-Unis na suye yo kota na mutu ya to zonga ndako je pense pas que Peniel a oboya pour batebele bazo kota makamana ba yebi makambo ezo lekate petit bazana batikala ko sa divorce na commune te pour basala mariage civil batikala ko sa divorce papier divorce no ezate on comprend yango na zaki vraiment ko beta c'était bato banda ko kota makamne na mone ba event bazo kota makambo libala bato no kota ngo corps et âme esprit faut poser la réserve pour ça libala monsieur motema Peniel pe se fani wana comme ko raisonner maman ebele si je savais fa ina fana pour tout monde ba mama kala o ba fanda lelo na ba mabala toyoka te makambo na mama kala bazaka mobile akepe inane akene ko sa ba débauche na libanda ya fani kana ndako mobile pa oyoka jamais ko panzana na ba famille mususu aisala ki bezonga o kaka batela kala langage moko na fandi pona bana ngana ta kokola na bango yango komona ba mama kala ya kala ba bénéficier ba bomengo mibali na bango par rapport à ba fio bazo ya lelo on comprend ba fio ba ya lelo so ba bimi na mandaka mabala ba bima maboko vide mais ba mama kala so tozongi na histoire OK olandela atana ba histoire ba veni oyoka mama kingani azaka mobala mama kingani mobali na kufa atika na lopango mobimba boye ozo comprendre po basi ona bazaka sage koleka basa lelo ba koma bima maboko pamba po tellement balingi via otie yango bakoma ba perdante ndeti mutu lokwa Peniel azaki une femme babala ki basalaki petit mariage religieux mais tanga komi ko bima ndaka libala bima boko pamba so communauté de bebo sala kekewa ozomaka ke bo bima ba perdante par rapport à ba comportement na bino ke mabe mais soko yoki histoire ba mama kala o atira na lopango mobimba banda kwa na tikwa oyo ya mobali na ya tikela kai mais soko aloba betelo lisolo ya vie de couple ndenga vivra na mobali na ye okotangisa ma emi sokolela akobetelo mobali na botaka na mutu boya asalaka boya alalaka na ndako te boya kendaka inane aye kozonga mais agarda ki bo mwasi na ya garda ki sagesse na ye o esala ke bango pe bana na bango batikala pe ko bénéficier na suka po ba mapango na pe tikala ka ya bana vous comprenez donc voilà photo de la sage na makambo oyo makambo bolinga bat bakota raté po boye ba ndenge nini ya kokotela to lobaki déjà na makambo oyo to sengi na biso ba porte parole ba yate Mike bazala pe te o bo mutu lokwa Yvette porte parole Yvette oyo yebi Yvette matungulu pe ta carte bana ko mela ya mu prima ya moto dans lobi boye makambo oyo to sengi na biso ba porte parole te parce que Mike asana bandimi na ye asana batuna ye ba assistant na ye ba batune balandi bazali ozo comprendre so bazala besoin ko loba Mike routine batune bande connaît propre bazala botama bon limumoro bazala Cédric Bordeaux bazali ozo comprendre to boy Yvette ya koleka afana na kit pona ya ko ya na défense wana to permettre ngote po mutape ya zande honnête baloba za peta carte ba non mais là série mon prime ezalaki donc voilà azali peta carte yo zela ba mela onde bande ko mela yo ko ya ko fana na kit pona sala analyse parce que yo na para Mike amba ozo le côté
na part Mike Kalamba oza le côté oza ninde konaye toyeba ki ka peta quartier ba melaka soki komi na poste ba kitsa motema ba melio oya ko sala défense te défense no les nil pour muto zo mona défense na déjà na ba suspecta bino na ndenge ba rimer ebima tant oyo le ko sala défense na oza na mbanda. Voilà, faut fandisa munorono qui mena mambo ko loba te tika bandera Mike baloba bango ne bazana droit ya ko loba parce que eza mambo ya famille na bango mutu muso azana droit ko loba te bana ko condamner to bandera ya ko loba c'est de n'importe quoi. Voilà. Maintenant muso super frère Mike mtatindaka na Yvette omonaka Yvette les gars kuna lobelelanga est-ce que ça faut tika ya Yvette est-ce que Yvette azoara information yemo kwa yemba mondo loba faire na lobi boyo tant totanga na école totanga po muta mokila manipuler mayelo yo tangela mayelo ba pesa ko na ba professeur to tanga po mutu mususu ba na ko manipuler salango soki mutu manipuler ndeti ngabo ba yebsinga finga mutu boy natali ke na ba paramètre ko finga ne ko simba te na fani nga kimiat oh na bateli dignité na nga na personnalité na nga na ko salango te pona minute oh eza ko bebisa ndeti ye Yvette na personnalité te yebsinga personnalité ne za wapi na makambo pour ce total bien oza na personnalité te ba cha ba rimer ke yo na Mike Bobima. Et puis eza ba rimer opé Peniel a loba ngo série abimaka na linda bal to yebite ce que ça vrai ou faux wana to ko juger te biso to mona te to kanga te ba preuve ezate mais tant oyebi ke ba rimer ebima il faut se réserver na mama muso ko le ko lo barate faut na ba réserve so pe Mike mtatindi o se réserve bite nga mama na kota te po ba rimer ebima ke nga na to zarabo so nga na bina kota mama na ba oyeba rien na salon po na zuwa voilà et c'est tout o tiki nomba Mike o kango na magaste Mike Roboma pour le bakité, tu rebête pour ça la camoté. Non, voilà, je pense pas. Tous à la bière, tous à la bateau. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Tozo Kendedana Rochité. Je dis merci à Elodie et Fefe. Et merci aussi à Chichi Chibola, Beauté plus l'argent. Merci à Trésor Bozo, les mannequins les plus riches depuis Suisse. À Rota Labisso, Odilo Mampouille, à Jordi Samba. Merci à Dorcas Siviti depuis Canada. Et pourquoi pas Angèle Nyota, Madame Ngoï, mère des 4 enfants. On est là. Mathieu Bonche face à Moura de la presse, mais peut aussi ça si Oya Mike Kalamba. Ce conseil ça en tant que frère, en tant que Congolais, il y a coupé ça Nasser Nabiso Peniel par rapport à dossier. Tu peux dire quoi Moura de la presse? Conseil ça que Peniel faye ba mamsou c'est ça ma bimsate parce que Mike a papa banana. Au changer mobile, mo changer papa banate, papa banati la papa bana. Il faut apaiser mon respect mouké pour bana wana baroko là. Au moment où l'homme soubat boye bate ah botika ya ça là c'est défoulé. En ce moment on a pas cité l'homme bobo sans que banana baroko là, bana ba changer baba lukara. Tant baroko là bandi ko relater bon histoire ya vie ya maman là mon papa mondé les gars. Ah maman biso sambusa papa la biso réputation ngenda ba lukela ye. Batu ba boss sans que banana baroko là botika la mikete. Ba koyeba marambu. Boyeba makambo ko balukela parce que babi mutata za mabe na ya za mukolo na ya kela ekolo na yesu mutoko juger biso bata mukilto juger te quelque soit mabe na ye quelque soit ki ndumba na ye quelque soit ki bandi na ye mutoko juger za yesu biso te biso ata to lobby lelo to lobby ya ko changer te po kolo na ya zali pa ko bongisi na minute ko recadrer na minute donc voilà faut penele ba mamsusu o ko le kana réseaux sociaux te o faut na bomba o to ba une femme sage ezarani faut yeba ko saisir ba mamsusu faut yeba ko garder ba mamsusu ezaka te nyonso faut bimisa na télévision nyonso faut bimisa na média ba yeba ba yoka non wana oza une femme sage to comme une femme bête donc voilà ayeba mamsusu azo sala et ko rattraper na kimukolo ya bana na ye donc ba ne ba kokola ba ko condamner na ba action nyonso so leka conseil à Mike Kalamba qui est notre pasteur Mike Kalamba na conseil ko pesa ete po ngai natikali makambo ne na moneli natikali na ko yoka via Mike te to yoka Penel ndinga zoloba to pesa conseil mukolo ye pa ko leka pesa biso vraie version po parce que ba yoka delitoi litoi morote tant ye pa ko leka pesa biso vraie version ndenge ezalaki ke ezalaki bozaki bo wande to yeba azana photo pa pona minute ndeti ngana ko condamner nga Mike te pona minute na ko condamner ka Penel pona moni non ki version Mike te parce que je pense pas papa morote a lingala na vie bien ala na climatiseur ala na mbeta minene azotamba na mituka bien bana ne kuna bazana malade d'opération faut pas opérer abim sambongo te je pense pas. Et surtout na yoka émission mo kaloba ki nga point faible na ngeza bana so lingo mona liboma na nga tia ki bonzame na nga pa toucher ka mwana na nga so mutasa loba bongo na ba émission ale lelo nga na ko condamner pour azo kiper mwana te no wana to ki version non peut to ki version famille Mike te to c'est la to ka version famille Mike to ka da version ba loba bon Yvette lekina famille Mike te Yvette za petite amu prima asa petite amu prima ba melaka ye soki mutu ayoki ngongo moto ba meli petite amu prima ya malili voilà atika biso makele zanga tina wana biso to yebi asa petite amu prima to zela ba famille Mike ba ya ba réagir ba pesa biso ba vraie version wana te koyeba voilà. Voilà, merci beaucoup, mais avant de citer, l'artiste et musicien innocent, 2 millions de vies, Tokeda 3 millions,
presque avant 10 jours. Impressionné en tant que chroniqueur. En tout cas, na lundi maramwana te na pe na ton sel en analyse te sauf que na le baka ba mise ba somba ba vie, il faut boyer baka bo sa personnalité en boka. Vous comprenez? Pour jamais n'est-ce il y a 6 jours, ok, ça a 2 millions de vies. Tout le monde a fallu pour pas tant à l'eau, na qui n'a 48 ans, ça a 1 million, pas atteindre 2 millions et bêta 2 semaines, si je crois bien. Hein, n'habitez sur nos causes. Et bêta 2 semaines, jamais au coco les cas, pas, n'est-ce pas, il y a 6 jours, on atteindre 6 millions, 2 millions de vies. Ça se fait pas. Oh, écoute, Dieu est là, un Nzembo. Nzembo bana bitendi. Poto, Nzembo, tu as bêté la papa, la biso, ou à Pembe, ou à Sarana Rotana. Vous comprenez, Nzembo, on a Abedachou. Voilà, Nzembo Abedachou, ça qui toko. Soko yo qui ont fandi pendo au sens sentir que oh, pena Nzembo za pena na kunga na ngwa to koti na boîte robi nango. Mais etikal ko ça pas même 700 000 vies. Exact. Voilà pour dire que Nzembo oyo eza ba vie ya Rusomba. Ah, te eza ba vie ya Rusomba. Obiga bo oza congolais te ozo ndima muninga te. Te ngana boyite. Na lobi bien to tika ko sa maramusu pona okita crédibilité ba artiste na biso. Donc ko okita crédibilité ya mboka na biso. Pona minute autant ba ivoirien ba otala biso ba nigérien ba zotala biso ba américain ba européen ba otala biso ba mona biso ba zoba. Comment fait-il okoko booster makasi bongo? Tout le monde a battu au booster malem, au booster papa y a une vitesse au dozo kanyata une semaine mo landi si sous. Yo booster maman papa vous avez une compétition na yonanan. Yonanan ozaki na compétition yonanani. Pour na minute to bika mutaza numéro 1 c'est Fally Ipupa. Conquérir zate. Appel la diversité pour battu musu bazo biko ça. Eza ba mission musu ba ko sa bana battu ke yo ndezana yo adversaire na eza yete eza yete Fally Ipupa marabasala lelo pas comme Fally Ipupa boyebité. A se sacrifier Kolongo Fally Ipupa na quartier latin tia koma Fally Ipupa ya lelo a se sacrifier na album na ye ya droit chemin a se sacrifier cha bambongo na yanje anyoko mape mso alala banzala pona kokota ba studio mso tamola makolo pona koluka ndeni ya misa clip. On comprend so je opportunité mon a facilité ko yaka te ko se comparer na bat o déjà ba leka ba place wana o déjà ba koma yo zo lingo koma na mukolo mort mais bango ba salara 10 ans pour ba koma na place o bazali. Il faut avoir un peu du respect et que ça là yo na le bac exemple mort gez ma wete ndinga za na lelo so ba bimse loro na ye alors on a besoin de booster te pour asa asali kombo moro boye oyo ba yebi ki azaka na Fally lelo ta bimse loro na ye moro boye alors on a besoin de booster te au monde na pampa na une semaine peut atteindre peut ba millions de vues tozo kama na minute alors étant on a facilité parce que ba mona kaye azaka enfant moro bien poli bato o bazo conduire mutunerer ba mo bazanga ba succès. Ota mission mo azanga succès mukolo mazo conduire mwana batunere amsa leki mwana na leki na succès azo conduire une erreur que yo adversaire no eza wana tiens utika Fally Ipupa za déjà meilleur na minute na mboko na biso to na concurrent to leki Fally Ipupa soki innocent lelo oya akokoma na makamuna ye to boyite babi ki leadership ndeza wana za ka pona te ka mutu moko lelo ko za leadership le po kiti mutu mususu amatipe donc voilà innocent soko oya to boyite aza mutu asa pe na batala na ye mais ba komisa teke e comme ba concurrence wana ngana zo mona wana te musique ezaka bongo te musique ezaka soki o azana likolo botike likolo tango yo nini o ebimaki yo pe tango ebeta ki biso so kumisa ki yango yo pe voilà au moni ke muta beta ki pe to santa ki ke oui mwana maya beti OK boyoki voilà ezaka ne bongo mais bino bo comme ça te ya polémique bo zora ye bo tcheka ina bochaka ina ba makamoko ya ba futilité ozanga tina bochaka ina ba banalité moko donc voilà ya za wana za musicien a sa musala na il faut conduire na nzela moko ya bien aligné moko ya bien pour lobby a la meilleure bo conduire na aligné moko te pour lobby awa akweya poza ba musicien musunde bazana soto che bonga 3 ans après awa ba kombo estili balali ba comme le quoi ba sele wa ki oteka mapapa na château rouge kuna vous comprenez botika mona batasa la carrière na pour azala des années lo Fally Ipupa OK des années donc tolingi yé pas des années carrière na pe kende likolo a progressé le temps autant ba Fally to temps ba innocent to longola ba Fally ba longo to comme autant ba innocent na ba o ba roya donc voilà ezala bongo ezala teke bino bo conduire yé na pour bino mo bozanga ba succès bo tiaka e mutuel train yo to tio liboso kende te voilà wande to lingité. Merci beaucoup mais question qui est conception clip bantabanakati ba chaku bandeke et zaki pene important facha tali yango te na koko ko sala yango ata elo mo ata commentaire mo na ko sala yango te pour na tali yango te na tikali pe ko landa yango te voilà elo o ba sala commentaire zelo yo landi ngalo kwa na landi te na ko sala yango commentaire. Voilà, on est presque à la fin. Pour finir avec vous, Moura de la presse,
rubrique conseil à Lelo, tu peux ça conseil kaka, je ne sais pas. Ce qui Lelo conseil dans le monde de la musique, dans le monde de la ballet, dans le monde de la chroniqueuse, au moins chroniqueuse, moto chroniqueuse, au bunga, toi au côté makamba batu, to chroniqueuse, moto salaboé, to musicien, ce conseil Lelo, au peut ça dans micro ya Mathieu Boss. Voilà, na peut ça dans conseil na ba chroniqueuse nyonso, botika au côté mama Kalambai, za makamba bolingo, bino bato botiela mai Kalambai misubo zela bokuta na na par na bino. Boya te ko bolakisa na télévision pour mona ke bozala pour batia binoka. Voilà, boluka bo sala pe be fort o baninga basala pour la komona mai Kalambai pour bazala ba place ba on pe bazala. Boya ko lakisa ki bombanda na bino na télévision te, po télévision eza sika te ya koya ko sa ki bombanda na bino ki bombande suka sika bobanda. Bo comprendre TV sika auto ya ko memela tout message na plateau ko sala ba analyse. Eza sika ya ki bombanda te nazo répéter. Tu adresses à qui parce que c'est bambanda nyonso o bazo ba komi bambanda penel sans le savoir. Bateau d'aba lingi Mike sa Mike linga ba on a s'adresser na bango. Voilà, botika koya ko comme ça TV espace ya koya ko sona ya kibombana na bino. Ngai en tout cas personnellement naza vraiment d'accord na ngote. Conseil za ki ba mission na biso ba bosser sous dire ça la bien. To tia bango pe suna ba page kandenge zalaka pour na mboka mote jamais to mona ka mutu mo botike les charges. Bino pe boya bokoma pe place ngoto banda olobela bino pour batebele bazo se soucier comment fait bino ba journaliste mo mabolobela ka fali. To lobela ka pour ça ba être bien. Journaliste a bien au fond le mission ça va être bien par rapport à l'actualité de l'obélaïe. Donc voilà, au moins n'a jamais mamie là dimanche bois les cas d'émission na yaba dans le mutoa sans actualité. T'as le ka actualité musicale ya mutoa sans actualité. Ouais sans actualité au leka. Ce qui dimanche on a une actualité à l'obélaïe. Voilà bien beaucoup comme on a niveau na to l'obélabino, to celle bien peut analyser ça va bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Donc je m'excuse beaucoup parce que Kishasa moyina nenga ko saranate. Kingston Sono, merci à vous, merci à Alfred Adi Misaka, Léa Dimbi, la Canadienne, maman sociale depuis Ottawa. Moi, voilà, je dis un grand merci à Arnaud de mettre plein Milengama Kofi. Donc voilà, Babi boîte électrique. Un grand merci aussi à Sandy Vaminé. Donc voilà, Azola Nabiso de prix Grèce, Babi Grèce d'appartient, mon Gonzabile, les Yoyo Casserole. Donc voilà. Garçon Bid, Alir, Yamina Taloafa. Un grand merci à Zizine Ale, ma maman Navoldi. Marie pauvre Bobette, l'italienne depuis Italie, Baoba Bazola le sénateur, il y a Willy Mouchen, Code Ambo, Kababi plus 243, donc il y a Côte à partout, dans 001, États-Unis, donc voilà, il y a Willy Mouchen, et un grand merci aussi à toi, d'où le bassin et la puissance, c'est ma vie à la pétresse, tout ça va soutenir de partout dans le monde entier, en tout cas je vous love, il y a trop, Mbote na Goulodi, Diasuka, il y a Tressim Beleng à place Bazali, donc voilà, merci Nao. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, merci à tous mes partenaires. Au Batala Ramatier Bonché. Donc merci aussi à Grâce Beauté Paris, respect à vous, donc Nzamba Loposo. Et merci à Elodie FF. Et merci aussi à Chichi Chibo, la grande dame, beauté plus l'argent. Et Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. Kingston Sono, le boss. Angèle Nyota, madame Ngoyi, mère de 4 enfants toujours belle. Et pourquoi pas Serge Nwaba des États-Unis, Dorcas Civiti depuis Canada. Jackie Kapinga ya Mourinho. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Christian Manza derrière la caméra et pourquoi pas Sam Kunku, le nécessaire, il y a Aimé Kunku, Deborah Bofando, il y a Mathieu Idol.